Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Salut na bande ko nyonso bozolanda biso partout dans le monde entier. Jerry Kobetox na bino yeyo 207 de la presse. Mbote mingi na bande ko nyonso oyo bolanda ka chaîne na bino Congo Check Check TV ya Yemoko Boss Sibi Mutombo. Leader à Pembe, papa Malamu, papa Boboto. Donc, toujours ça la Moussala. Merci beaucoup Ndenge au passing opportunité. Il y a cause là toujours na Congo check pour na Moussala Moussala. Alors, merci beaucoup les sous na Meti Tima Oyo, Azana Sima caméra et puis na réalisation montage. Toujours ça la Moussala vraiment au four et au moulin. Merci na ba abonné nyonso. Il y a Congo check Ndenge bozo continuer toujours kotala ba vidéo nabino na pesi mbote na cœur sensible talaka yo et puis na pesi mbote na mama Pascaline Mujinga wa kwetu na pesi ba mbote ebele donc wana pena bato ya Congo check to checker quoi donc lelo émission ya lelo Jerry Kobetox ça y est ko sala kaka analyse par rapport à émission na biso vous avez droit de savoir vraiment na koloba ba vérité ebele quand on a publié sur Facebook concernant l'actualité de la semaine où il est surtout et l'élo déjà j'espère que matang leki matang sili siko to koti siko yo makambo mabandi e Zaire faut ningana po makambo peso tambola malamu te bato bazo solo la bien te et puis to banina na matanga oyo ya ADT ya Kimpui bandana ebandele babimisaki liste ya ba journaliste liste ya ba musicien bayate et puis liste ya ba maître bayate mais vérité on na koloba lelo na yebi ke bato ebele bakokanelanga pour na lobi vérité lelo na émission na bino vous avez droit de savoir nazo comprendre que lelo na koloba ba vérité à makasi ndenge kaka PDG Zamoko Gildas, Gislain, Boulou, na Pesio Bambote et Belé et Sika Ozali. Tout ça le lelo par rapport à analyse, il y a matanga ya ADT ya Kimpui. Oui, liste bimaki. To zela ki baninga bazana pasi, baninga bazana mawa, ba clôturer nanu, ba kundana no mowei. Mais liste bimaki. Liste bimi, to na matanga matanga ana sauf kaka tendresse dibinga la sirène alingaka beta mutu moko ya équipe nationale bino mo mona yo vidéo nango na ba site mususu mais to pekisa ki mo muke po to zaki na matanga neti ngape e bandaki na ngai fa ina beta petit mo ya cameraman mo ya mabole a dekona ki mena ko zoye koto po kuna zaki matanga tozo lela famille ba tozo lela ba mona ba makofe zo tambola isa bien te to kokutana na ba bandala wa akozwa lo zaps po batika ba jena ba osa na internet wana sikoyo na contrôler po na yaki na po na contrôler pena Adam Suluso la zala kite Karine Mokonza zala kite pas tu RFP azalaki na yete wana na ba journaliste ba boyaki na bango koya po ba kotisaki bango na liste il paraîtrait Ken penape ba checker na liste mais Ken depuis na matanga Mondi production to monaki azalaki wana mais na checker pe matika songo micro matika songo lobi Ken pena aseskizaki yango balongola ki na liste wana. Mais na ba musicien, tout le monde présence ya ebo alote azalaki na matanga, tout le monde présence ya Tade de Motikile mais ebo alote quand même azalaki na liste. Mais aye. Tade de Motikile ya azalaki na liste te ya aye. Mais Mukentonga nandimite kayaki. Yale Ibrator ayaki te. Voilà. Na ba maître un peu bayakite ba végéta ba maître mususu bayakite na ba musicien papa chéri na habité soki meti papa chéri yaki na ndimite papa chéri yaki mais j'espère qu'il consola qui ndekone na musika héritier Watanabe na voyage si makopelisa moto
Oh ba ningisi Zaïr. Bango na fait regola papa Hervé ba ningisi liwera moi Zaïr. Allez. Héritier watana ba matina e poto. Fait regola pe ayaki na été. Siko yelo comme singai. Au moins quelque part bande comme ça bazo bakio maison mère boza ba lâche. Maison mère boza boye. Ngana kondana ki bango. Mais quelque part na komi ko kenanzela on peut sa bango raison. Maintenant nous bazina nous na pesi bango raison ngote. Raison on a zolo beleza nini. Si maison mère mobimeza wana ba ebike intel ndem to ba finga kabiso. Moi j'étais étonné namo na batu ya site moko boy o site wana moko na bango afingaka. Weranson na site na bango et puis ayebana ki afingaka wera na ba video na ye. Mais bazalaki wana. Na meki kotuna na nenga songi ote omoni ye asololaka na ye bo. Eloko moko ye ko bima wana o babachi. Soko za na bachi te bazo kabula babachi depuis na morgue sankara de kuta wewa mutando kabula babachi. Mais eloko ngana kamongi na ngoka ke tant que 207 de la presse. Soki na saina sankara émission na rotuna ye. Pona nini jour bando kabula babachi zo pesa ka bana basi. Pona nini? Ponga na telemi na misu nanga apesi au moins 3 filles. Ngape kutu na ye na tuni wana yango bachi yango za ya bana basi be nini po ya zakine na kata vitre moyo kabiso zate mais na lobi na ba mettre bazaki libanda wana ba pesa ki babachi na bato ba ko pesa babachi mais bilongyo ba pesi babachi bilongyo basala ka ba délire o ba finga ka maison mère oyo ba lobaka ba n'importe quoi kaka bango ba pesa bango babachi o moni siko voilà bino bato poto botali siko moni ke géri. C'est que peut gérer peut-être la vérité, mon boy, pour la fin rater dans la vérité, n'a ça n'a raison. Tout surtout qui bon métier, toi na bâti, to sengi bâti, ba pime libiso, toi qu'on soit bâti au wa air nini, baninga so basi bazui bâti, ndebiso toi qu'on soit bâti oh yo pas John, ndeko nanga John, Milongi. John Milongi, j'espère qu'il y a un caméraman à maison mère. Mais tout ça, n'est qu'il depuis, il y a un talinga na lobby. Ah, comment va biso yo to kozanga babachi? Ah, te géri comme tu ngisate, zwa bachi nangai. Nani akaboli babachi oyo, nana saki liste babachi oyo. Nani asali liste ya babachi oyo, ngana lingina yeba. Na mystique afuminga na tuna ki balobi nango. Ouais, rançon nous t'asali liste yaba batu o ba pesa ki babachi. Si c'est réellement ouais rançon ya Noël. Bana mususu oyo tche na liste pesi babachi wana. Ya Noël combien de fois balobaka komo na nenga mabe. Mais lelo bangonde batali boso zo babachi. C'est que musique yango ezana ngo buzz. C'est que musique yango to finga kana biso kaka. Biso ba oto pona to finga na biso ba musicien te. C'est que toza ba yuma. Pour la minute wana na place à sa neuf to bima ba yuma ngana meti to ziba chite to finga kate ayo ye ba yebi ote finga kate ozomona makamango na tuni ngana tuni pena mutu bacho yo na nasali ote we raso mtasaki liste ye moko ngabi na la sileti sito pena sito ba finga wera bolaxi batch. Malgré la stratégie, je présentatrice, je présentateur, et comment je caméraman. Mais biso to yebi ba caméraman wana. Oh même dernièrement ba uti ko finga moi ça batu. Likola makambo ezanga tina. Likola lo koso. Ya bango balukaka biso ne makambo. En tout cas, likambo abacho na telebela ngo makasi soki eza ya Noël. Ya Noël babachi oyo et puis bachi eko kabwana air nini na morgue bachi eko kabwana morgue et ça là qui passe ya Noël quant à moi na place batu bazalo opposant za la kanga na bimi na ngasko opposant
bache ko ka na morgue te. Et puis bache ngo bazo pona bilongi mingi ba pesa bana basi na ba misuso ba fingaka. Donc leti nga géri pona ya Noël pona zo bache foka na fingo ya nanga. Ndenge baninga misuso bazo ki wana jamais na osala ngo. Foka na finga sangaka d'écoute non non osala ngo te. Pona finga kaka maison mère non non osala ngo te. Mais bato ba fingaka bazo ki bachi wana na malembe. Ngana eko zwango je vous dis na eko zo bachi oyo na maboko ya ndeko na nga John ndia eko pesanga. Et puis na tuni maître moko azalaki wana koma biso toziba bachi te. O makamwana etali biso te biso mto sali liste wana te. En tout cas côté organisation ba batch maison mère vraiment naza na beaucoup de regrets. Bosali organisation ba batch o mabe. Mbala sima bosala ngo bongo te po ba biso to bimaka ba opposant. Bano ba finga bino ba likana ba TV ba finga bino ne bo pesi bango ba batch. Et puis likama ko kamwa. Likama ko kamwa. To lukaka babato ba finga batu. Mais tant to kutana kana ba matanga. To sala na ba sambla po anini. Leti nga mwana na ngana beta wana na kanila depuis kala. Mais akota ika na kare nanga. Mais temeke za famille ya batu ba vandi wana. Na respect na éducation kapinga pesanga na bina yo beteli na bandal mwana ona okangika na bandal. Mais na maison mère bato no surtout ba finga ka maison mère bazalaki na bando filmer. Ezaki pe moment o to baka o to okangisa ba okangisa wa intel ba okangisa intel ezaki tu moment ya okangisa batu mususu wana. Mais oui pour nanga parce que naza contenté. To tika ko sala hypocrisie. Yango moni bana ngo baza so kutena bango yo finga ngati. Aya wana zama ka internet yo landango. Donc mutu avanda ba supporter ba finga kaye. Et puis les musiciens à comprendre. Besoin de actualité musicale, tout le album, le de comment le bela buzz. Et tout le monde image moko. Blachard mosaka équipe matanga. O ba cheki na liste ya te. Ba ya Noël pe mutasala ki liste wana te. Nenge to tanga ki message wana Facebook balabi les fidèles de Werason. Les fidèles de Werason eh. Siko ba mona ki batu wana te. C'est que ya Noël a pesa bino concert aux place à matanga, vous ça la désordre te. Mais malasi ma bobi misaka ba liste bongo te. Po batu musumu ba betela ngo batangwa. Na ye kuno basalinga eloni. Mais OK bino boyambi bango skoyo. Na ndenge ya moral o ya Noël a pesi bino. Mais bango ba ke beta tolo to ye matanga na bino. Omoni siko place ango. Donc affaire matanga to suki wana badge. Bosali organisation malamu te ba chroniqueur internet et puis idée on a bimisa nani badge wana. Combien de journalistes et combien de caméramans bazaki wana. Tant on a internet na yaki nombre ya ba site to zalaka mais le nombre ba na souté. Tout le monde va remonter micro. Si quand pe balobaki après matanga tokota la réaction ya Sankara d'Ekuta par rapport à balobaki na ye pour tout le monde atala ki on a vidéo tout le monde atala ki on même ngana télécharger ngo papa Hervé alobi Sankara prochain tour ezayo bakolia yo bakotiana kirda donc tozo c'est la réaction wana kaka pour maison mère pe. C'est comme si on dirait boloba na bino kaka. Ponga zaki na matanga na okabatu boloba Sankara koleka dimanche papa pimbo maboye na boye. Tozo zela. Pour actualité comme si ko bongo isa sur musique était comme ya babez. Tozo zela Sankara réaction. Tozo zela papi kakol. C'est bondo ya machine. Réaction par rapport au héritier Watanabe Goga na lobaki na ye aux lâche. Et puis otikala kozala chef na yete. Otikala pe ko pese ba instruction te. Tozo zelango. Réaction papi kakol les années ponga ina matanga bobutala ki vidéo. Na ko sala papi kakol interview mais ce que aux autres solo na mutu zo senti que moi kana mo bonire zali.
N'habite peut-être Kanda héritier. Moto na tembe. N'habite ceux qui Kanda ya nani. To Kanda ezaki ka expression ka ya matanga. Mais ko ningisa ka moi Zaire muke biso tozo sepela nango Zaire il faut ningana. Zaire il faut ningana makasi bongo te. Baye bande ko na biso Congo check Zaire il faut ningana. Sankara il faut les capé apé sa droit de réponse na ye par rapport au balobela qui est. Papi ka kol pe faut apé sa droit de réponse na ye. Balobi bien kuna pe na okaki ken pe na lobi musique etambola ka bongo. Musique ezate ke na couvent to église catholique mo bozoya na ki bon kondia zala na yo te. Musique etambola na buzz. Musique etambola na ba conflit. Mais comme lokola ya buba nande ko na biso musoante comme on peut en anglais. Nande ko na biso musoante ba bundi na aéroport. Mais biso do senga ka ke bon ningi sande Zaire. Semaine en tout cas nenga na ça déjà mission yo. Bon ningi sapena Zaire ningana. Pour bino mo ne buntu bolingi bongo bolingi buzz. Et moi j'ai vite compris. Ba musicien ba komi ko luka ko créer ba biloko mo boye aswana na chroniqueur. Oyo yeba ina ngoki basali ba jepe tala ba musicien ba komo sa ba jeti na chroniqueur. Aswana na chroniqueur, aswana na porte-parole. Pour ça la elengi moko boye. Distraction. Yango moni sko bino pe ba chroniqueur pe msubo tikali boyebe la boza mayele. Ba chroniqueur ba mo utiliser bino bo sala ka buzz bo ningi sa Zaire. Mais ça passe. Mais yebaka ke ko fingana ko sala na ba buzz mukolo ko toucher muninga sika belaka. Et ko ba problème po ba tumisi ba ko ba finga bango te. So ba toucher ka siko belaka. Ah ngana ningi si Zaire. Ah ngana kufi. Mais boyebaka ke semaine oyo tozo c'est la réaction à Sankara d'Ekuta, tozo c'est la réaction ya Papi Kakol c'est bondo par rapport à au héritier Azvai. Na moni bandeko fallait na téléphone métier. Bandeko ba komi héritier batana be ato voyager. O kotala biwan na poto ndenge Sankara répondre yo. Ndenge a répondre bino, ndenge Papi Kakol a répondre bino. Si vous presse, il faut botter la macambouana. Ba musicien ba moment ba créer base. Au moment ba ndeko na bango ba na matanga, o ba temele ba lobi c'est pas le moment. Ba créer base wana. Est-ce que chroniqueur azala ki wana pas sala lo ba likambouana? Pour appuyer musicien lo ba likambouana. Ba album e komi ko simba lisusu te. Ba album ezo simba te. Et comme il crée base kaka na base bozo créer ba base ko fingana allez beaucoup type ba genre ba chroniqueur musicien comment ça la télé réalité bête la bato album botika ba télé réalité musique congolaise zo kufa pona ba délire na bino bo sala wana yango moni ba pétrole ba Nigeria bazo gagner biso oyoka classement na Trace TV oka 5 Nigeria 5 Nigériens pena ba bimi pena na top 5 Nigériens, babimi na top. Mais au moins la Congolais ba yeko na sima, ba Camerounais pe bazo ya sumo makasi pasana moi 5 Camerounais na bango. Pona nini ba beze zangatina. Mais ngana yaki pona te ya bino. Na pesa bino lité ya Kanda, lité ya Pete et puis lité ya Nguya. Bon ningi sa Zaire et ko sala biso bien. Si tout le monde a dit que Sankara ningi sa Zaire pour te requérir na micro to kolobisa ye. BCBGP to zela ba ningi sa Zaire par rapport à komone ba koteki papa chéri aya matanga te a ningi sa Zaire. Pour les autres comme na biso na base. Je te bloque yango les aki nango base. Et moi je vous confirme les aki nango base. Oh mutu moko boye alingaka sali papa chéri. Alors bala papa chéri boye a manqué papa chéri base. Si on a papa chéri na garçon wana nana enregistré ki audio wana pour le comme la version internet allez biso ba panisa ngoto panzango base ba ministère comment vivre na base bo beta album donc c'est un peu ça ngana Sabino lelo vous avez droit de savoir il faut boza pena na droit koyeba o ezoleka na Congo RDC to kundi yanki
bitumba skwe banine batunye surtout ndenge ken pena baki to luke dimanche ngale lo samedi lobi fona ke luka ken pena lobaki akotanga nyama na kombo nango. Donc Zaire koningana allez to komi na suka na moni métier azo salanga sin bo continuer toujours kolanda chaîne nabino Congo Check TV ya boss Sibu Mutombo papa malamu papa social et puis na pesi mbote na mama bolingo mama social alingaka makambo pamba te moto na nzambe abanga makambo mère na biso mama Pascaline Mujinga na pesi ba mbote belé na pesi mbote na cœur sensible na pesi mbote na venanga na Nelly Jafazana kin na pesi mbote na code mondial. Je dis bien, je répète, code mondial. Nabi ki yali Willy Mouché na za code ya 00243 mais ngasko lelo code mondial aye. Babora keka 3 personnes. PDG Gildas Gislain Boulou. Donc yewana pena donc Kalaming était Robert Nzete na mai Géry Kobetok ça ko sepela. Metiti ma merci beaucoup na réalisation et puis na montage. To continuer toujours qu'on s'abonne à la chaîne Nabiso, to kutana Malasimba, Zaire Ningana, bye 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 bye. Congo Check TV, Yasibo Mutombo. Congo Check TV, Yasibo Mutombo.